Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Coucou, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bino mamie Eliane, ça va. On va bien en Angola, Nzambe tata. Même tata zo sunga biso kana ba kaite kola kola kesa bitu de tata on va passer sur un bon monde ba na kumisa Nzambe. On peut s'en dire merci. Wa bino mamie Eliane. Wana ngai nazana kati ya bako. Mais mets 2 sacs non. Mets 2 sacs s'il te plaît. S'il te plaît. 2 sacs, hein. C'est ça. Hey. Le téléphone à vous. Oui, toi. Ça va? Ça va? Non, je suis là. Je suis là. Ça me met un billet. Ça me met un billet, la Kate. Achète-moi un billet. Prends-moi un billet. Un seul billet. Aïe, aïe, aïe. Fais-la un billet. Qui n'a pas j'ai au bout de ma zaraka. Oh, bien, bon, ça va sinon? Non, je n'ai pas moi. Je t'avais dit que j'avais arrêté avec elle. Écoute, t'as oublié. Non, matériel n'a pas la carte. Ouais. Hey, on a dit téléphone, il fallait qu'il y ait un solo là. On a vu le téléphone, monsieur Zarapenza. Ce qu'on attend au ici, il faut soit mon travail, il faut y avoir ça ici. Alors, habitant nous avons pu se faire mal il faut dans les 5 mois. Nous avons la motion à tomber et tani. On a beaucoup de peu mal carte na yo. Merci. Mais ça na bêtise mon sous ba bêtise mon sous c'est même pour ça la tête. Parlant na mina lo baké. Mikolo mo bute ko le kawana. Comment est-ce que vous avez basi bakang? Bande mo abasi. Mo ka utaki na Londres, mo ka utaki ala nini. Papa kusana mo mketa mswa bana. Mo ka utaki Londres, mo sa utaki na France, bakendaki na Suède. Baki ko na Suède. Eh, maman. Balongo mo la na Londres, mo sa uti alongo na France, baki na Suède. Baki ko bunda kuna. Ta bakende ko bunda. Et pas bango ba bunda ki. Aba to kuma ebele na moto zaka to balibanda. Et voilà, nous avons un baqueur. Bande qu'on a vu sur la base, on va soigner na TikTok. Parce que live na TikTok, bazo soigner na soigner na bango wana. Moi quand j'étais dans Londres, moi quand j'étais à Paris, na kanda ya mafinga tellement il est qui de balade ko finga na. Bazo ki décision ba ki na Suède ko ba ki ko kunda na mboka mopaya. Ba bundi ata ya buya mokbetela maboko te ba kutu wana arme blanche ciseaux. Depuis bakanga bango na été ba dio ba 3 mois. Mais là maintenant ba uti ko samba. Ko samba ko na habité est-ce que
bakotia na bango na boloko est-ce que oyo azalaka na Londres bakokanga ye boloko osanga na Londres ou bien osanga na Suède oyo azala na Paris bandeko nanga vi moto nango elengi vraiment vi eza nango bien boye nzambe apesi yo bonne santé olongo mpenza mpa na yo je comprends nayoki bamafinga oyo babandaki koloba nazo comprendre mpenza vraiment je comprends nazo comprendre banda kofinga bango nayokaki pasi moko asambi alobi abi te ndeko mwasi wana afinga ya biso mama ya biso babizaki na ye pa ya ex mobile ya grande sœur afinga biso likambo yango mingi abi ndeko wana mpe mwasi abiki bana na nga baza baotiste sikoyo afingaka kaka badefo ya bana na nga boyebi eza bato mosusu olinga atushe oka place moko esalako pasi mpo atinda ngo na mabe basalaki balongwe awa ntina Suède bakangi bango na basizo babundi bitumba oyo atikali na pota wi mais sikoyo sokoti boloko bana batikali na poto moto asaka justice ye moko na bamboka oyo toza soko oza na problème kende okende omona leta kende okende ofunda leta katela bema ta vini aza na ngoni tina tosoma nanga viande nanga boye naa na prestation nanga mpe samedi atuka mbati soko oza na likambo a problème nanga soko oza neti babiso oyo oluki nga na likambo na osala nanga justice nga moo te nakende nanga kaka na fundi na poto plainte nayebi ke oza na yo poso mwindu oyo congolaise nayebi deja ke d'origine ya congolaise ata oza na nationalité ya bafrançais ata oza na nationalité ya belge ata ya british yeba ke so na porte plainte na poto nake so na kongo na porte so plainte mpo na poto yango makambo bumelaka mais siko ntango siko na kongo ozokomaka na aéroport kombo na o deja eza bazwi yo kaka tatatata madame yaka na mopanzi bozala plainte mo eza awa ok nzela bichi ngobila madame yaka na porte plainte c'est ça moto kosala justice yo moko te ta sikoyo bandeko na biso batiki bana sikoyo na oyo alobiki bana ne baobela nakosala mboka te Allô. Bonjour. Bonjour. Oh, on a TikTok, hein? J'ai oublié de mettre les filtres. Maximum. C'est moi ça? Mais j'ai oublié les filtres. Non. Et voilà, pour comprendre, c'est une ambiance, c'est une ambiance, c'est une ambiance, service traiteur la Providence, les cas lelo, et puis on a balambi lelo, boleka lelo, lelo, c'est qu'il y a monto moko, lelo, c'est qu'il lelo, c'est que balambi lelo, boleka lelo, tout ça la carte. Ça y est ma Maria, pas beaucoup ma Maria, pas beaucoup. C'est bon ma Marie. Voilà, balambi lelo, boleka lelo, et puis c'est là la raté, puis mon a. Tout le monde Moussala, là tout ça vraiment en plein mariage, en plein Moussala. En plein Moussala, de vous monawana. Non, ça va, pas de problème. Voilà, moni, bon moni moto hein, bota la milinga, ha, balambi lelo. Boleka lelo biso wana ya biso lelo esika biso elalaka te na mamaka lelo voilà biso wana na kati ya mosala tozosala mosala na biso suma ale Eliane toki matondo mingi nkolo matondo mingi nkolo Yesu matondo mingi tokoloba rien tokofula kaka na bonzambe na bonzambe tena mwana nga tokoloba na bonzambe kaka rien tokofula kaka na bonzambe mama ile ni tuna bana ne biso tozala ka boye ambiance
bino mo boyebi nga mona basoza mutakanda kotala nga te po sepela no na ngai te kanda kotala te po sepela te voilà biso wana toza na biso na kati ya musala balambi lelo boleka lelo Mama Maria na pointe mama Yesu mama Yesu inga wow oh kabwit memo mwiza mbati ka ndeto zaka balambi lelo boli na mpepe ka lelo ha bino mama ile aniti ouais hésiter te contacter nga soza na besoin koyoka no pe biyoka yo kate note oya wa kate fete kitoko wala na no pe bilanda landa te le mo yebi communauté na biso oyo elinga mutake liboso te communauté na biso ya ya je m'en fous bale baba tonga na kipate o ngai mikolo yo nazaka kana je m'en fous Pasteur Marcelo ça te biso je m'en fous Maman Mélanie yo pour comme toi je m'en fous hein bon te je m'en fous Non, tata aussi là, moi j'aime pas. Non, j'aime pas. Te bakabela kinga ko kabela ta wana nini moyen na boya te mais j'aime pas ça moi. J'aime pas tata, pas du tout. J'aime pas tata, j'aime pas. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou.